Capage TV. Capage TV. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami sute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo na nzambe nyonso na bengi bino na événement oyo ezali le 30 août oyo dimanche ya le 30 août oyo na avenue Kassai numéro 49 à Kitambo magasin avenue Kassai numéro 49 salle Roma Ruth tokutana wana voilà en face kaka na morgue ya Kitambo magasin botu nanga nini Sœur Marie Ngolo Mawete a interprété la paix à son âme la Sœur Marie Missam chantre de l'Éternel, la servante de l'Éternel, Marie Ngolo Mawete, o apesaka biso liloba ya Nzambe, alobi te, na otika Marie Missam Mawete, na ko interpréter ye. En tout cas, banzembo nyonso, ba Seigneur, toi tu connais, donc nyonso wana, Maman Marie Ngolo Mawete, le 30 août oyo, un certain dimanche, et ezala dimanche, tokutani en face, non, nazo insister, en face, il y a morgue ya Kitambo, avenue Kassai numéro 49. Ngamoko mama Capage en tout cas, nzamba pe saka souffle de vie na ozarawana. Boya ebele. Nzambe ozanga te na opambola bino et puis ba surprise eza ebele. Toya to kanisa lisusu mama Marie. En tout cas, nzambe ozanga te ko kanisela biso. Nzambe apambola bino nyonso et surtout so za na Kitambo ko banga te pe ko zanga te tokobanda à partir de 16h ti 20h concert esili nzambe apambola bino bote na balandinyo so ya Capage télévision en tout cas tozaka maîtrisable hein pour ezate na carte ya capitale et puis précisément la ville photo loba pour bolba nani pasta ça biso pe ko arka ya académie de beaux-arts hein et pour minel balinga moi aro to fandika boto sala émission na biso kitoko nzambe apambola bato nyonso bazolanda biso na Capage télévision en tout cas tozana pasta fin de l'année yango yo hein o pasta loba o sala kini résultat nini obimi nango bon bote pasta kitoko Capage très bien habillé merci non problème est ça bon fin de l'année ça na problème molukité molukinde chaque fin de l'année azo sala bilan makamni ya sala lodi pour projet ma et mata OK Goy inde muta vendre dans sa famille ba ke ba fin de l'année aussi là combien na combien na jini il faut na sala nini pour na soke konuna OK OK konuna bongo bongate konuni ko la biso nyonso so e ko la yonde ndengeni OK des problèmes konuna ko la ndengeni mama so ba polele awa yango ndenge mate awo na komi ko tia na bandi ko songa so ko bondela ka bino lokwa na za na famille na bino et longo matin à côté comme le kana bonta no ba bébé c'est ça bébé ma bene na malamu ba bondela kaka pako akola mama pona taille moderne à bino ya côté na modèle nyonso zo simba te c'est ça Comment comme na loba na Hollande famille na bino etali ngaite ndenge ko la vie etali biso te mais tozo tera bino na neke boya ko bonge kominga ngambo mama mutu nini c'est invitation bazo bengolo ezaki na nzalo so boya ko le mo sape maladie te c'est ça comment comme tozo bana bangwa o solo lako boyo kana na tozo loba to temi makambo ko banga sata bo message na sata ba besana to temi makambo ko banga nzambe bozo ko kakaka te bongo comme nzambe sur le quoi ne qui don et le moya ko bondela nzambe ba ko talelo comme nzambe pe pesa
Or apesa ka pe goigoi te. Apo pesa fo chanzo to na moi. ezaka bongo Na zolo makambo balanda wa. OK. Mangomba minye fungwa miya koluka lola te. Bakomti nzambe lokwa loteria ngenge. Ekoma ngenge. Na ke ko sambela nanginda. Zamba komi lunda. Banda babake bomengo yuta lola bakati so komi kuna ndongi ongindi. Or konginde zana procédure nango balandaka. Yo kama kambwa. Ezaka bongo ko Mama konginde zana procédure. OK. Pourquoi tu as banda maman to jamais salate? Poto tanga kite. Ko tanga zana procédure nango po tango ke na école primaire, secondaire, humanité, université simosi soji musala. Ko bonga pesa na procédure lokwa classe. OK. To sa aussi lisobo obonga. Chelo ngina mo ikende ko ba futo mbongo sale konzo matongi onginda. Yo kama kamtolo ba. So bango ba comme si konginda banda ba bike nzamba pesa kaseka to sali to konginda. Bakoma bongo. Mama atakutu bino na madova. Mama. Yo kama kamtolo ba. O solo la ko papa. Lelo li kamtoyele zaka kake yo moko situ kela yo. Neni? Mama yo kalika. OK. Yo mo sutukela yo. Situka. So mone simite sala OK. Abiba. Bimisa susma. La sekina. Suka. Yo kalika mbwa. Alanda. Oye za makambo yo pesa matoi. To tebino na façon nyonso. To lobby. Mama. To kende braza. Yo kama kama. To zonga boy. To zonga sur dossier oyo. Pourquoi muta komi mukolo azotika kokende koluka te na place a pe mazo sala ti lelo. Yo jeune garçon ça na 20 ans, 22 ans, 25 ans mukangi maboko zotika ka ba para baluka. Papa bocho soki mwana muke. Akoli so komi mutu. Je komi nango ba 20 ans, 25 ans. Soko boy classe kende copie. Bolinga copie te mais papa bozo finga ka ba kende ramisa ba lesa kabi bino. Ti na ba age maman so kende koteka komi na 70 ans. Akoli si ba na ba 30 ans na ba 27 ans. Mais maman zulu kende bango ka lokwa ba bébé. Ba tondi kishasa. Mateo muto kolinga ngo lelo te atote wa toyi nami. Yo makamna roba. Balinga ngo te. Mama yo ka kurawa. To bande su to songeri. Lelo baboti na bino so bakufi briske boko sala nini? Yanga kufa. Batu mingi espoir kana na lopango. To soka kufite. Kuti misiba ngaba para bakufa bongo wele koteka lopango mbam. Basa bongo eh. Omona bango te. So papa zo kufa tata tindi ya siri kaka. Papa aza teki Père na bino umeli. Wana masoro babeta na baninga. Wana ba yoka bango. Yo kende poto na retard Mama Bazali. Mama. Il faut que ça bango ba dossier ça na poto ba balala na ba sapon. Ba yela bango. So bata siko pourquoi bata teti ba chaka tembe. To kende kaka. Wana yango te to kende mona kande ngezalaka. Oko kende mona poko mona. Nazo ba polela. O sololi. Kaba jilanda makambo. Wala da papa. Ebele lelo bakena ba ngola bakeba braza. Bana susa ba poto. Batali kaka modèle tindenge zoke l'occasion na poto tena banda awa. Ebele bakena ba ngola bakena susa okende poto batikena ngola libela poni nzele fu efungwami. Yana kobonga mususu sana kisasa te meza na mboka. Tala. Pourquoi ça il passe à l'obi? Pourquoi passer na mba terre bino ka voyage à poto? C'est ça. Yoka lelo mateya. Lelo makamba poto to kochamo na monoko mingi te. To kochape province. Kapa shilandanga. Congo central. Bando. Soko kena Congo central. Yana ba kope bele. Ba kopi ya bitabe na nzela Congo eza. Ebele. Ba kopi ya bamakala, matungulu, bandembi. Ezana ba kisantu. Bashu. Yo kama kampolo ba. Soko kena baba Congo kena matadi. Okoko sana mbonga mukio somi ba radio ba nini ba TV koteka awa. Ba TV mingi kufa soko somi kuna babongso kana ba pesa matadi ya ko mbongo. Kapa jitezolo ba. Tozolo ba ka problème na pauvreté. Pauvreté ya ko zanga te mais on défendre yo. Totika nanu batu bakola kimia. Totika. To bambeli ba mama na mikolo bandoki pamba. Bazwa kindoki ofesha. Beglise lelo Botia ka batu ba bimate. Moyen. E komika so imona mobala boko bima o mama frena yo. Moboti ye, mokolisi ye, moloki susu ye. Suka. Moyen. Mate ya oyo mate ekeiwa wapi. Mama la ndaka kapasi. Baso landa mama. Pourquoi c'est mutaresi ba bakate ki o ba frena ki oponginda. Ka so ko keleli yo ba frena ki yo. Eza bon. So ki si pourquoi c'est
soki obongi bakolobani asimbiki kisi mais soko tikali piaka babate ko simbi kisi apiaka pourquoi babate ka simbi kisi apiaka kaka ba freiner yoko makamto solo na pasta kapash yeba yango yana makamso ko sana viko senga ba parate yokanga très bien yana makamso ko ngate ba para ba contribuer lingo sala makambo ba mone pesi bango esengo ko pesa makopesa muke wana ko ba sengo po déjà yo muko bundeli yo so zaka mama pesa na bana ngope ko za freiner bongo yoka mate yawa moi si mon souci rolinga mobali abundaka yaka na mapapa mais yaka na sachet uti pana na yo ki oya na soso uti ko zapata moi si noto maleki mabe yoka makamna loba moi si asambwa ka partir ya soko sa ke loko to même parce que na famille na bino mona ke azot mama yoka kuro je te dis avec amour challenge faut côté na challenge amen osola ko yoka nga très bien asala musali bimsambongo mukie soka azo sala izo compliquer na famille. C'est ça la vie. Yo kana yo jogo pacha bi akutana kana mutabi atabale ndambu. Pasa na facilité ko pesa moi passe est-ce ko bunda pa bunda achia. Si. Cha jogo na ba futer akofute. Afute kaka. Afute. Yo kama kamto solo la. Holanda papa. Lelo to komi ko kende église kaka nzambe pesa. Yo kanga très bien. Pasteur soko tie bandi nzambe pesa, c'est bon que nzambe nda sala mapamboli. Mais abokola jamais go. Jamais beaucoup la goy. Pourquoi maté ya âge différent. Yenda sala mapamboli na piyaka ba goy te. Na ndimi pete batu nyonso baliaka mani bakota lola. Lokuta. Po batikala ka semba. Batu baliaka mani. Bakota te. Bakota ba bimisela biso. Batu amani wana nde baliaka su bango su balandaka likambo ya senyi mbisi. Oyo so sengaka senyi mbisi na ba poisson. Bazalaka kaka. Solo liko bandola nda mateya te kolanda mbimbi yoka makam bandimi alelo balanda mbimbi yoka makam na loba et puis faire ya facilité et numisaka mabe tana mutu faire ya difficulté et puis akamaye mayele amen makam na loba soko yoka ngai kapasha na beto faire ya difficulté faire ya facilité ikenda mabe faire ya passe et puis akamayele okoki kobonga te mokozala na maturité yoka makambo oyo atanga ata zwi mosala te soki omoi azalaka na bacomportement intellectuel yango wana mpenza oyo azosala na oyo azosala te soki batanga bazalaka na bagage moko mais omonaka senti ya moto akosala ekomi distrait po azotouche yoko makambo nasolola et puis goigoy oyo alukaka te ata atanga amonaka nyonso kaka mabe yango mpenza atikalaka na critique akritikaka mingi kaka bato balobaka français bazwa poste or poste eyaka ofele te poste omoni bato bazala nango misu babimela yango baboya fa koma wana azalaki malanda ngombe ya mutu alobelaki mutu wana mutu wana atindaki bitinda azalaki nano bagage atie na nsima na sa ya kiboyi na bitinda ti amoni atinde mingi afungani motema yaka awa mpe kidepute na ebimi lelo mingi bakomi lelo bakondi soko omoni mpasi abima azalaka mpe mungamba me bagoyigoyi ya lelo ata batanga balingaka te balekala bangamba na moko basala papa ngai alekalaki mungamba ngai kutu koloba te otindama batindisala boye bagangela balobo bakokoloba te yo tala kaka objectif oyo ezaka formation mpona koma kuna osololi okende kotala ye soki azolamba te afingi ofungola monoko te mpo olali nzala ndima bifinga atya biloko soki otondi arevendike tu ese ekote na bima ebima eza te yiba métier okóma nango ntango okóma na pembeni okomi rival nate bakomotisa bino mutu nzoko moto alakisa yo ye osololi c'est ça la koto mpe ane nga na fanda nde yango base eloko ebele bazangi mayele kokóma bato lelo ebele baa nango te ayebi te alingi arevendike soki orevendike ava oyeba kotikala foin bima yu mafanda kende bitinda nyonso ozokanga mayele ya moto azotindo nde bato bayebaka te tala bato mingi bake na mécanique andima batinda ye baclé atalaka mbongo chef azozwa te mutuka wana ntango eye yo moto okosala ngo mpo maître azotinda ofongola sala boye omonaka yo moto osali me era mbongo motali yango ye na bitinda wana ozosala yo mpe yebaka libela mokona kozala te mpe panza moto eloli yango mbongo loi vie osololi so ozo comprendre obimi prophète soko omoni moto abandi mosala sika bapesi ye ndima boboto moto azwi na mosala fungolo motema alingi eloko ya ndeko ya famille ezaka bongo tika boye
musala kuto zo kende ba sengo mbongo pokota. C'est ça. Oyo ko luka musala po zo mbongo na sengo mbongo zo mbongo wapi. Et comment bon? Et comment bon? Yoka wana lobia. Okia ko senga musala. Donc tanga sengi yo mbongo. Osololi. Oro zana soko zaki na mbongo ngawe musala te. Osololi. Mozana rien mokia ko senga musala ba bino yaka na mbongo. C'est que soko na mbongo bandi ko toucher mbongo. So o aye ko sala pana po laksa ye. Soko zo peseka ne bandel soko sa motema mune. Osololi. Il faut ndima le kala makambo yo po mo omona. Mais soko sa yo mutio talobite ma soko sa bobota ki bomoto. Na lingio le la te quand même ma. Soko revendiquer akoba ka musala te ponza ba talo za ingrat. Et ça la bongo penza. Koto pour niati. Nalobi naza noir sur blanc. Osololi. Soko lingio yeba yoka. Sata batikela ke bokonjo na lola. Akokaki charge te baby sango ba bwakai. Tika bon. Oh. Nazo beto masolo soko yokinga. Osolo ko pasta. Kabash. Koyeba musale za petete. Tokoli na bandeko bazalaki na ngombe ba l'acception zela ko swate. Toke ko swa melo ko swa lipa libanda na bato ba biso te poto mikiti sekto maki bazo bato zile lo métier. So yikuru. Osolo la ko pasta. Ngana kanté so bazo tina nga mingi ba monelinga nto ane bazo ko former ngana ko makomando Valérie ko ekoka. Lo na botoli pays. To botola ne pays. Yo kamaka. Challenger tout le cop tout ça. O mutandenge ni information na jango banda kala. Amen. Yo moni mo ilelo so to jango kala. Ezala mbula to kote to le kaluka to yebite na mutu ese fanda. Osolo la sana ke na kocha avole ba karton to yeba kango avant to le kali ko la pia ya piaka. Yo ka ba commande. Breveté. Le la to parquet pembe to yebinzela. Ah to mon to parquet pembeni, c'est la kati to yebi nyonso. Ya mo itango ya ko solo ba dikamtan to tala to zo seka. Et to kelina yo to sa to ka va yo. Ti o zo o na bisi to yema ko makolo. Muto ka bisi ba na webi. Ezala. To ke makolo sana ya bisi. Ouais na bisi muto kineza ka respect. Po za ki na bisi. Ouais ka makolo muto kineza ka souci. Po akota ikati kati abimi atelemi akiti akiti mama na zo betela yo. Et chaka tala je te dis devant. Yo po e bango. Na yebi banzelo nga na lika tika. Malamu kaka so za pia kama makasi trajet ko makamukuse. Mukuse osololi. Ko za minga na lisusa likambo zo kende na ngoko leka trajet. Po na sayi mtala kinga na ko lia na mbumbu. Mena za na ngaba na somo na bumbe komi mukuse. Tellement ko tela nga na ko lia na zima kanisa ko tonde ye na mutu e mondi nzela mukuse. Ko kenizane so sala na kata na sekinga muko ka to so na mutu ndenga ko tela nga lelo badi. Na ko tonda pa ya moni. Na mona nzela ti. Omona même moi makaso ko toka mingi te. O gagner de makanisa parti ke na ke ko tonda. Debso to koma pour la maman très bien. Wane za rapa na pia na piaka. So l'air ko payer to ko timbe Kongo eza mabe pa ba fainéant. Kongo eza courage pa na bato ba yebi ko luka moni to koma pam. Yo peksa na ko so na ko bimate. E no ko fana ka be matin ko ko se fo na ke. O ebe ala ko bimate ke wa challenge ça yango ko vivre te. O sololi penza. Mama kamwanga molobaki lelo mama na yebisi yo yango nde base yango penza kana ko kosoke na fièvre olandanga te bima zonga na sati o mutute na yebisi walanga okay na miyo nzela ba mona ka na ki hôpital zo na ki lukambo baton chiffre ko na poche miyo kauki yango mo ko seke mama na so beto ma wana loi ya vie tana mutu oa mesa na mbongo so baza pire comme quoi ça na fièvre wananga mal à l'aise ba réponse okata ka mabema et asirike na seke bino te na okama pia ko so kenanga wapi c'est ça na tala na ba no makambo ko so la papa vifo comme ça to na mécanisme amen camion o ebula ka so ke bulu te za na mabibe misaka ba pine ba défaut wana tena mutu OK bino boza ba camion ya ba ministre o ezaki bimimba moke telemi biso to zaka pa OK kozonga mama nazo betro masolo sérieux na vifo yeba ke yonde leader ya vina yo na bato bazana sima amen na nzela na yo sana bato soko pistonner bango vie fungwana amen sa yo makambebele kola na famille kombe ekwe osololi nazo biso vérité po na mali bosoto asuka te et là taka ndenge là tu kaba no beto masolo et puis on remarquer mbongo na bango ko tiaka te soko zifo ba chango misu mais nyoso mbongo pourquoi yo kande baso changoka et ana couleur moko boy ngenge bebi ngenge
bima na prince na 12h quand même ce que ça te tala on dirait wana ben ngenge so zo quand on met sur na prince to mafuta ngenge ndi yango wana et ça appelle kolamba et ça kali kolamba bola pedi samba bola longola mbonda tana musika ebini saka mabele ngenge et ça appelle la car fongola car réchauffé on comprend yango nde ngenge so ke zate makambe bebe donc mbongo ba tuso mona ngenge na zo betelo masolo osololi yana mutu musaso ka mukeme zo pesa betebele mutema pasi osololi ebe ba zo ka ebele mezo mona ngotina te bazanga ngenge oya yonde elka ozana desa kesi sana buzo ba soka beli fa benga ka yo intervention mbongo na onde piake kimia akoza mbongo te musake na hôpital ko bika te singa ka ya yo capitaine en famille tika we pasta azebisalo so yo kinga na zana samme na oluka ka mo na zo betelo masolo ata azi côté musomo kwa likamune ko beba soka zui ya yo ata muke et la musi makamuna ici là yana mutu musumo mbongo na fe matata singi libanda fa batsana oyo ko pese pe vanda likola te sa muke mais evim so kwa levi osololi mbongo yo pesa $20 azana 100 mais tant yo pesa batsana oyo 1000 levi chansar na yo landi ozo solo la pena papa na zo betelo ba masolo o ba prophétie yana mbongo so $1000 be fin au côté mususu mais au kande kono mona kapamba soka pesi pas etindiki po yemo azaka na souci bino bozwa makasi so zo comprendre yango soka pesi okena ngo fe simba yango penza nete so comprendre na ko bako na zana mbongo muso pesa ndeko amuke soka kika alambi bana fo bala la l'aise yebele bala bakulu ko bela bena mbongo ça mbongo ko pasa na zo betelo masolo yana ndio muso ayi kotala yo boyo modeka ndongo so ene chochele biloko pesa etiquette na ndo kende fièvre si maki hôpital te mayaki na fièvre et yambe naona boboto ndongo pesi pe kumloko ezoka ko hôpital a bika zili résultat nango na zebisayo ana ki wana ngenge zo contaminer bato esengo na yo amen ozo contaminer bato yo moni bato mité ma beta mbatala ka photo bo malikambo famille là et là pourquoi bango balekanga na mbongo mapobunisa ndenga mtu nazanga po yondo za lidera makava yango lobi koloba mukie obimi pompi na lopango zo pesa mai moza robina mukie fo bakata batika na mai te so bango bataka ndako etage ora vesi mtako matongo fa sokola yo za sko pompi ndako bakana bazanga mai to kura comprendre comme na so bete comment ça osa boy ekenge comment na frame okoye bango ata bayebisi yo te bando comprendre na zebisa yo comment ya bango etungisaka yo te oya yo etungisaka ya bango na comprendre te de yango wa côté wa matière différente ngenge terrain mi carré minier so ngenge soki esili pe zonga batumi baye bango siko ya lo place net o fo fandela bandeko na bino mingi bandeko na biso nyonso mingi basila ngenge po ezonga yoka kula bakomi lokola bamakala oyo esali mingi esili bazwa yango batia so biloko te baningisa nano poussière nyonso ebima boye nango soki oboluka makala misato makate ya bien bobwaka liko bosimaka epepeli 1 2 3 botika monaka engali ntango botia nzungu nyonso ekotoka ebele fo ozongisa bango boye asala mbongo akweya soni ntango oningisi bapuissance soki ebimi seke botutu nyonso eke ifo mikitisa alongola kimine na ya pa na yo na komikitisa obimelela epepeli oyebisa eke zwa tala kende ntango okende omonaka pa esimi nabandaki na 1000 na koya me na $20 ndeko apesi nga na mati okupa olelo kwa makalo batiele kati makala kende yoka makambo na aloba no wawa na bafamille baoya teti bakotia tembe bakokweya osololi ko pasa na betela ko te oyo alia ya yo soka ngelo ba mabe na yo fezo ngele mabe ezaka bongo kaka na mutu pourquoi bana mingi bakena ndaka ndanga balekisa ba pare simba kate me para za kisite oyo bomba banda bo mwana so ngio mekele kilo kokweisa bi mama le kilo zonde camarade no akini mama ka pura ezaka bongo na zo lettre masolo yo kama kamtozo solo la mama to komi nani oya sala pona yo kozongela te coup de grand o solo la ko pasta makamba mike nde batu bayebi te
Kabash. Soko mani mutu mso azo matate akweyaka vanda te. Yete. Motema na ende sobo ya mata. Motema mabe ato sungi ezaka mabe. Basunga nzambe te. Nde na yo kaka. Te, basunga nzambe te, mais basunga nzambe na prière. OK. Tant qu'on pousse na déjà okumis. So okumisi de nzambe libosa batu 4 opesa kwa propagande. OK. Kote no fatindi kozwa. Posa elinga propagande. Amen. So zo comprendre. Na Olanda. Olandi makamto so la wana. Na Olanda makasi. Mais kolo mukisiko asaka na bagoigoy te. OK. Malingaka batu nyonso. OK. Dans la Bible apona goigoy nani? Azate. Vous comprendre? Azate. Ato leleli etina 100. Muka métier oya kotindi ko mata. A moins ko sala oye moka pona. Ba oya pona apekisa ka ba sala moka pesa ka bango misala. Nzela na yemo ko linga te muta ko mema makasi. OK ne anyongi yaka. OK ne voyage zonga. Makamiso kana tourner ndeko beba. Tango zonga sala wana. Ako former Timothée mane ko linga pe kende awa datindiki. Mais misusu be ko kota na place bo benga mité. Oye église lokola frère lokola sœur, orobi mo kende ko teka ta mikate te. Ko banga ko luka misalo bandi ko kosa na benga ma temps plein, ko souffrir kina intercession. Nazo betelo masolo so ko kinga benga temps plein. Maman, oya benga na temps plein aloba yemo ko kuta ko yeba te. O comprendre kana makamsa so sima. O ma tumte na sambela makamna yeke ndali ko sote. Oya benga na nzambe batu kumususu ko de l'église ataba passer ba kwa za lisu na lisuma. To ba passer ça na miso molimo ba ke muta benga mi na nzambe. Passer ko benga bi mama donc na ngamu ko forcer te. Yo benga na nzambe sala wana. Passer malonga ko ko lié na compte na ye. Ya kolia ya ngoyo ma pantalon ma to tikala awa ngo nzambe ko ba porte fu ofungwami. Amen. Yo ko kamna lo. O solo la ko. So ebele ba ke ndako mitika na place nzambe bengi bango te. Ora ke ne cop na compagnie e ko mitika na église. Ora ke na place ba mitiki. De mon ba sila matama o jeune na koti jeune tina ko lié zata la kufi. Ba bambele église ngambo. O solo niko. Nzo metelo ma solo. Na ba o ba pekisa mo ba ke na bandako. Bafanda aka wana. Famille na bino nde bazomeka yo. Si tu vas passer à l'okuta, on va lire no bambonga kokosaka. Ba ko simisa $50 20 na kotangela prophétie. Ba wana nde ba pandi ba famille ba koti ba tebeleki kumbi sa balinga famille. Abende mbonga babike maono na kangayo. Na mtakoso banda bo mwana ye. Tango yoko ini mama, o za na pesa ko lia te mtalesa ko ye. Tango boy mama ke fa na église ben église ba ko pesa lo côté. Ba bimisi professeur lokuta ba tikola na toko mi ba benga ko dame te. Choko sila ntoto na ba jeune okupi yo moko. Après ma kosi ke misa molina yango efundi mo mena c'est ça babamba makambo ebe babamba kapena makambo babamba ka la série mona comment il kodi ya mutu nga makazi ko maseke ba kosi nga makambo oyo baso me ko mda mekinga te tinga likambo na mekinga banza wana zola na ba demarche ko kali ko moni yo karaki na longa mambo na kenda ngabe oyo timbisanga na nga na ko biyo ka te na comprena makambo na zomo na zande wa compagnie ezate na zo tambola mingi zo simba te o bambela nga likambo famille moyen na tema pa kutu ba mama election na keli kutu na nzana kenda atati 21 ba defelanga ba mapa kaka yona inasunga mtazo pesa no batoliki ometo zaina mama abino tokola ki awa ndende zaki batke bino mabele susi na kana ndaka bozwa bino bosaba na ndeko na ngena ndika bino makazi yo toboya classe mebunda maloba bweza maloba ndoki boni bosakana ba mibo boni bosakana famille ata mfute mapo na kate oh avec mama o solo di pasta avec la mona ki sasa teme mko kufunga miso mona kande biso to comprendre. Eza bongo Kwa kati apasi ndeni. Tolo mapeli kamdengeza. Mama. Nazo sopo. Oh, ayebi triomphal. Ayebi. O solo li. Na betelote. Avec la kola bande bo mwana mona te mais bi nombre de famille kana mungongo. Et puis mungongo musa ko yoka bi o ya mungongo le ko ngano ya hanai. Yo kama kambwa na kiafel. Wakati o le kinanga. Nani ayebisie mungongo. Obi na sata handicapé baloba ya mama na sala émission pasteur John. Fona mémoire na yebisi yo. Pona biso vérité. Avec la mona atema senti que fufu na nga bachelinga muke. So ayebi ndenge nini? Eza talisani. Ha sakana. Sakana likameta ko tonde boya kalikamute. Ya solo mama. Kambo kotonda. Akoyeba ke bakosinga ikana roboko bakosinga. To taki mbonga wende te. So ka ko simera boule. Bo avec la ko mba shina ete. Elieli kai ofunda ke moka bagena komi na 34 ans. Elieli kaka. Le damelo mama. Alors yoka kura. Oh la machine. Maman, vie est très compliquée. Makasi. Quand on a vie est dans la réalité moko. Mutu mso mona ninye beka pasha mone bele.
Moi ko lelezaka souté. Même ce si là. Souté na matanga lelaka te bokange ndoke pamba. Oya mona eleke bembe na liwa. Tika bo. Bila wole ya kufia mona. Yana batu musoma kamba mona eleka bembe. Même si ne kita ko leka camion mobimbe ko boma ba. Yo azana avance ko lela va bino. Tellement lela mama ko lela ne ko za remorque mobimba. Sololi ko. Bibemba remorque oya lela. Oya lela. Muto na mona muto ati voyage azonga bozo tuna likambaselo bateka mutu boy. C'est que na utinde ko mona. Na mona bango. Azota bana ndeko nelo kwa ba yesika nzoka mona ibanga va voyager. Mona te mutako meso benga ba boya mbangai. Na mona ka. Ai na mbongo te mazo senga to yambai. Boya mbangai. Obo moni ebembe. Boya mbangai. Ah uti ko mona. Sama. Ezama comme si vie monta kabisa ko le comme ça soda. Mama. Surtout la voyage. Kena kitona nyoko mena entraînement me mamunduki. O kaleba. Pasi monsieur a vie le kimisa soda. Mama. Osololi. Mutakei weti azongi. Ozomona zongi. Ena mtu musoza ki teti na kisasa. Tika boy. Banda bima kenda koma respect. Nani ateya koma respect? Difficulté. Amoni makambo alobite na zonga mutu. Ya polo bando zongo koma kalime ko sekaka. Ona mona liwa. Ona mona kina ngana bunga. Yemo so monika bitumba. Bosa la boye. Yo ninga bitumba te tika mama. Église était à boya. Oya kenda ko mona zonga. Même ba bébé bo bunda te. Botika. Na dika ko mona likambo te. Unde ba betaka amoni somo. Vraiment. Yakma. N'est-ce te fie te la ko le classe. Et ça va bongo. Classe wa ba mino kala ta bo monité. Vie gens ba difficulté. Osololi. Ezana ba ya musu ba beta to na za ya famille akenda na pasi moko asuka koma boya mutu mo so ko mono ko piquer crise. Ba peta za ko ganga na kisasa na ko penga no nyama mpesi nda jwe na musala kuna. Afana nye. Mama. Ndeti omona na Angola. Ndenge fie na ngamo na makala. Ya penda famille saka ma seki ba soko kamini na famille ba kanga na ba ndo na mo ba kanga e. Ba bia sa mona mabe papa na banga tinde na prison 3 mois. Papa musu batinda ga yatanga. Mwana yo kakate makamiliki mabe ko teka biloko ndako bena papa kanga na makala 3 mois. Oya mona kina makala. Sakana. Petit moko bakangeli petit moko puku andako na makala bakangi ya koti demande pe pour la monte pour bachela suivez ezate akoma fimba makolo kwa masi asemi kwa beri anza bebe teni rusha mokate ebota matama kwa vewe bapara bapesa bafu yo kama kambu bandika bazali mutazotamba kwa na koma Tanga bimi ateyama sans Bible. Tanga bimi na makala bapese mukanda bis maboko matabis. Makolo kaka. Foko tosa, c'est ka yuti ndeko za leçon. Oka leçon. Kama ke conséquence était à pour les conseils. Oka ngote. Koninga tisko. Tika. Ngana vie 65% ya conséquence. Ona kutana. Ngana kutana na conséquence. Na boya conséquence. Tako nga chola. Mama. Ba benda na. Ngaka ba conséquence. On a tia cabinet ça ka ya on zaka ba conséquence. On zaka ba conséquence. On ba conséquence ko dinda. Na chola. Mama. To me tali sala te. Ba lambi te masituko na buta fongola manzu. Ya sakana nzala. Teti. Somo. Balambi te mena ine na fungola manzu. Otala. C'est galante ni nandando. Mama. Nana manzaila musaka penda ponge katane tiko vide. Ezalaka. Ke yoka ndenge za. Mama. Ko sati ke ongaite. Fo bima ni banda na butu. O luka pompi. O bandi na mai. O kati me bozongo bina rolala te. Ko to so balamba kana bandinga na lopango. O to bandi ko foyo fuyer. Ngana kutana potopoto moko ya mwambui. Na samba bola. Ba wala mba na 17. Alwesko kopo moko achena samba. Oyo te balamba mtu na kwa na. Abosa ngi siko. Kopa ngo eboti ba poso likolo ko potopoto kubi. Na yabo na fungola bana tabe potopoto. Na ba lo bekanu lo kwa beto. Na samta ka trafic d'influence. Na balola ngo bena kinda. Na longola posa likolo. Lo kwa mufiniku. Posa potopoto kwa mufiniku. Yo mati na bwaka ngo te.
po yango eza matière eza matière na meki boye nini eza te sukali eza te nake naluki mungwa obwaki na kati mungwa moko misato nabwaki nazwi lutu na baloli na jusqu'au posango na buki yango na kati ekoma kwa kilo apesanga na fosema sozomela yango ozotaka bakolokoko mama osobalamuki bakango moyi na potopote etikaki na moi c'est ça bamona pete po vale nange kobeba ebeba nzala esambwisi oti na dese na mairie pape yango ezaka soko osisi fo kotisa loboko osi na kopo osisa o 20 dollars apeka na kopa ngo miso kopa basango kopa basango so ba mairie comme batiaka ngo mai kaka na potopoto ndambo ke na popo che mai obimi sango oningi sisi mai ya potopoto mairie obimi sango ko mairie comme nyosusu apeka ozongisa kopo kotika ngo sino mofini kute ba mona muyibi po sango lokwa puku ndale kaki apo che manjaka lokwa puku okotokela mama wana kolaka ose la tongo mama ose la tongo yo ozo mituna na komi wapi avola ozo mituna na komi wapi yango za basosi potopota na mituna na mairie poison te c'est quoi kota kite mama yo kama somo so na tongo zola mkozo ndo kotala kote balambe ko pesa kite ma yo kaba ku tala sakana nza akwa Capage TV. Capage TV.